te bozolanda biso bipai na bipai nkolo apambola bino tokutani susu mokona lelo na émission na bino rien que la vérité na nzela site oyo bosepelaka nango mingi Voix Céleste oyo ndeko na biso Alvin Beya azwi ngolu ya kokamba nzambe apambola bino nde boza komona mokolo yango ekoki na nzela ya ministère na bino ministère na biso ya bino oyo tobengi partage ton pain nzambe ndenge tolobaki mbaeleki atiaki biso na motema ya koyeba kosungaka bandeko bakelela bandeko bazanga banetike bandeko baza kobela bandeko bazomi kati na mikakatano boyebi ke na mboka na biso mikolo miye nzala pasi minyoko ezali penza makasi tango yozolata bien basusu bazozanga tango zolia bien basusu pe baza koluka ta mwa lipa wana po ete bango balia yango tolobaki ndeko partage ton pain kabola bozwi na yo kabola bomengo na yo na bayebakelela nzamba pambola bino banso bozolanda biso nzamba pambola pe mwa bandeko oyo tango balandaki biso na bilili balobi non ndeko Max partage ton pain eza likambo na biso ndeko nyonso oyebaki na kokontribue tika ete nzambe na lola mona yo nzambe na lola apambola yo oyo ezali première partie tozokende sikoyo na nsele kotala baorphelin bokomona bino moko na bilili bana wana et pour comprendre que vous avez tout intérêt à soutenir le ministère Oyo. Nalingna loba mingi te kasi nzamba pambola bino bolembete ndeto baratango nyonso ete ministère Oyo partage ton pain ezali ministère mo ezali permanent ministère d'intervention rapide tozelaka bonne année te tozelaka Noël te tozelaka mukolo songolo pakala te à chaque fois que nous avons des moyens. À chaque fois que vous mettrez, n'est-ce pas, des moyens à notre disposition, torokende ko sala yango. Lelo toke na orphelinat moko ezan ensele et simamiko ezan orphelinat mususu ezan ngaba torokende tozo kanisa pe kotala ba malade. Tozo kanisa pe kokende kotala ba mama veuve, ba vieillard tala musalo tozo sala. Ndeko sunzamba pambola yo. Yeba pe ko soutenir ministère oyo. Nzambe na lola akozanga te na kopambola yo toze la contribution na yo tozana pousser te ministère oyo ezala travers le monde et vanda ezwa misisa lelo zala partenaire ya partage ton pain nzambe na lola akozanga te kopambola yo numéro na biso yangwana benga biso pona kopesa biso ba idée na yo benga biso pona kopesa biso makanisi na yo sala lokola bandeko basusu o basala ki babindeko Max na landino le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir soutenir ces ministères nzambe apambola bino. Pasteur Roger Botomba vous allez partenaire à monene na kati na ministère oyo partage ton pain le tozobima tozokende nansele kotala bana na biso tobenga na lingala banetike kasi baza banetike na mukili mena nkolo baza banetike te nzambe na bango azali nino roloba pona eloko ezali lokola ndoto o nzamba tiaki likanisi oza musana nzambo encourager nga mingi osenga Max kende Max sala Max loba pe lelo mbuma nzamba simbi mitema ya bato pe lelo ndoto ezu forme comme réalité nino koloba. En tout cas, premièrement, nous avons merci. Nous avons comprendre que hasard na vie ezate. Et Nzambe soka inspiré li kamonaye. Na ndenge ya solo bomono kana bilembo. Donc lelo dans journal lelo za journée morezo lekelanga komona ke eloko ezalaki ndoto lelo komi réalité. Donc nazo pesa na Nzambe lokumu. Pourquoi? Kozwa likanisi ya kosunga bano batu mokili bwaka ko lancer mbela na mokili pe batu basimbami batindi mwa muke na bango pe ko mettre en exercice na bi premièrement na nzamba za lokumu pe apambola na ndeko Max. Pourquoi na mona biloko plusieurs fois na viva yango na bandenge belé
batu nzamba inspira bango penser bazwa pe lisungi ya batu mais basala oyo sali lelo te bakokisa mokano ya nzambe te donc oyo sale malelo nazozongisa lokumu na lola nzambe azwa lokumu ndenga pepaki likaniso ya kokanisa bano babwakama na nzela ya ndeko na nga Max pe lelo yo eza mukolo bana wana bakolia na mukio yo nzambe asimbaki mitema ya batu o bana libanda ya mboka pona bana wana nzamba za lokumu donc nzamba za penza lokumu ko musena nzambe oluba ya maluba ya bien pona bandeko balandi biso na Suisse na États-Unis na Paris na Canada ndeko balingi kokota likambo na lingo pambola bango na maloba na Suède bipai na Suisse bo na ebite nino koyebisa na bana mboka wana bana na nzambe wana eloko liboso balanda exemple ya bandeko na bango surtout na bani na bandeko na biso bazana libanda mboka o bakolanda ngana bilili oyo balanda lokolo ya baninga na bango o bazana mboka libanda bamboka libanda o ba petit ba moyen na bango pona ministère partage ton pain ezwa vie balanda lokolo na bango donc tozana biso ne lokote Max azaki ne lokote mais tango nzamba pepe likanis a lancé yango na télévision na net bandeko ebele na libanda ya mboka balandaki e bandeko wana grâce à soutien na bango nde lelo ekomi lelo bana wana bakolia bakolata bakosakana na lisungi ya bandeko mususu o batia bango na manger nde no lancer mbela oyo yo pe mutoza na libanda ya mboka olingi osalisa bandeko no bazana mboka na biso Congo RDC bana passe bano batikala basundola babwakisa babosana na nzela ministère yo partage ton pain Tchaloboko pesa quelque chose esuka boete bato passe donc yozo yo kasango mais tant que mon réalité ndoko ba de quoi likambu o ezali munene donc nazo bonde la bino lokola basali na nzambe lokola bana na nzambe bwana libanda mboka même bozana kata Kishasa to balusa miso epai ya bato bazana passe boya kotia maboko na ministère partage ton pain parce que ezali moko ya ministère ozo kanisa quand même bande ko na biso passe et na encourager bino bato bopesaki quelque chose bolembate Bible lobi lona na tongo lona na midi lona na poko ebite nkono ekobotela yo nzambe apambola bino bato bochaki quelque chose na bino nzambe azongisela bino mingana mabota na bino bitumba tu bozana nzamba kota yango pe nzamba kanisa bino même na ba génération future na bino à cause ya assistance na bino yo pe mtozolanda biso partage ton pain yango yo tia loboko na yo nzamba abosana wote nzamba apambola yo. Merci pasteur Roger Botomba nzamba pambola yo merci une équipe nyonso oyo ba membre ya ministère partage ton pain toza mama Chantal toza mama Irène toza bandeko na biso voix céleste azali partenaire munene ya ministère ondo Calvin Beya o azobela nzamba pambola ya pambola Arnold pambola Jonathan apambola Valé apambola ndeko papi apambola pe chauffeur na biso Dieu merci Oscar apambola bino nyonso na biete ze bandeli kasi mobembo eza mulai bokotika biso te na biete nde tolobaka ministère o ezali permanent nzamba kosimba mitema na bino bokoyebe suko tia misolo poto koba tokoba na kosalisa babola bato bazanga bato bazana kokelela que Dieu vous bénisse tuka tosali mobembo na biso tobete nkolo azana biso kotambola na biso bolanda boni tokei. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener.
né, est né. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Laisser de traces, comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Mbakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Bonjour, ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour, Fatih. Ça va? C'est la femme qui est bien. Ah non, moi, Oscar, déplaçons-nous tout là, voilà. C'est là. Oscar, déplaçons-nous tout là. Mais là, on peut faire. Mais là, je vais mon papa.
Papi Charles Mombaya siya kenda kala otango ezako mema ya mari siya kena ye misa mungolo we tala tango ebemi ye papa de baba siya kenda kala tango ezako leka ale moloto we siya kenda kala potango we ezako ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asiya kenda kala tango ezako leka Mzee Laurent Désiré Kabila kenda kala tango ezako leka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te solo bana nzambe nyonso shalom bipa na bipa esika bozali bozolanda biso ndenge bomoi na bilili toza déjà na kati ya orphelinat ndenge tolakaki bino ete biso tozali bandeko partage ton pain ma soeur tomonaki ke kosambela ezali malamu kasi ya motuya ezali ya kopose ba acte nakasi bandeko beye bolanda biso na Kinshasa na libanda mboka kotala bana ya boye nayebi ke mingi baza na kolela pasi na motema kotala bana oyo basengaki bakufela baboti te baki na posa pe bazala pembeni na baboti na bango bakola lobi bakoma bato kati na mboka kasi ba circonstance ya vie esali ete bana oyo boza komona wa bazali ba orphelin bakufela baboti bongo tosepelaki na likanisi nkolo apesaki biso ya koyeba kosungaka bandeko lolenge oyo. Ma sœur Micheline topesi yo merci na kombo ya délégation mobimba ya partage ton pain topesi yo merci mingi koyamba biso na esika oyo pona kosolola mwa muke na bana na biso oyo tokuti na esika oyo lokola banso tozali baboti komona bana oyo boye ezosala pasi mingi na motema kasi toyebi ete atako baboti na bango bazali te kasi nzambe apesi bango baboti misusu kasi lokola ba Kristo lokola bana nzambe biso na partage ton pain totambolaka biso moko te totiaka nzambe nde liboso yango na kopesa maloba epai ya moto na nzambe Roger Botomba akobondela pe akotika ngunga tokolekisana esika oyo na maboko na nzambe na sima ya losambo oyo Pasteur Roger kolekambala moko na exhortation ya 5 minutes pona kote ya bana na biso bongo ma sœur topesa yo moko pe maloba na sima Pasteur Roger na ko présenter délégation et puis na biloko toye nango bongo yo ma sœur okosilisa. Alors Pasteur Roger sans plus tarder topesi yo maloba pona komema biso na nzala na losambo. Bana nzambe shalom. Nazopesa nzambe lokumu pona journée munene oyo nzambe asengaki biso nalikanisi apepaki na mwana na ye mosele na ye ndeko Max Mbenga ya partage ton pain
ministère munene nzamba pesiye musala munene apesiye ndetina na biso ya kokoma na siko epa ya mama Micheline pona lisungi ya bana oyo nzamba pesiye mukumba ya kobokola bano bazanga baboti bano bakufela baboti bano babwaka bano basundola mena passion wana na pasi wana na motema mama Micheline akoya kozala indifférence te kolanisa mama komi na nzambe alingaki ete azwaka charge ya bana oyo même ndenge nzambe epepaki ndeko na biso Max Mbenga na likanisi ya kosala lisanga muneno ya partage ton pain nde bomoni tina na biso kati na siko sans plus tarder na kolinga tokanga miso na biso tobondela na tina événement munene oyo pe tina likambo esangisi biso na tongo lelo na lingi tobondela na kombo na Yesu Masia kolo Yesu to pesio merci hasard na vie ezalaka te oyebaki mukolo lelo le 3 février 2018 tokozala awa na felina ya mama na biso Micheline oyo azwa mokumba ya kobokola bana o bakufela baboti bano basundola bano babwaka nzambe to pesio merci pona événement pe circonstance kitoko sangisi biso lelo lokumu ezonga epai na yo na nyonso oyo kosalema lelo nengo longoli biso uta musika na banda kotiko biso ne sikoyo na komini ya nsele na tina lokumu akombo na yo tozongisi matonde pa na Yesu nde tobonde tolibongo amen amen sans plus tarder na respect liloba na nzambe na ngi kotelma pona kopesa mo exhortation mokie nazo sala lecture pona kolendisa bandeko nyonso bakolanda na bilili alors nazo zwa kaka quelques versets ya Bible pona kotalisa bino tina ya likambo biso toyeli awa nazo premier verset nanga na buku ya Jacques chapitre 1er à partir ya verset 27 Bible lobi na biso boy la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver de toute souillure du monde. Amen. Oezali etingia nanu ya nzambe. Abilo lenge ya malamu, ya kosambela, ya kobondela, ya losambo. Ezali liboso nini. Ezana nute ke moto na nzambe amisombela mapango, amisombela mituka, alataka malamu, azalaka na kimia, na tango bana baza kokufa na nzala pe na pasi. Nzamba bilo lenge ya malamu ya kosambela. Ezali liboso nini. Ezali ete. Ezali losambo, ezangi mbindo, ezangi mbeba. Losambo nge ezali nini. Ezali liboso ya kosunga bana. Bakufela mibali. Bano bazanga baboti. Wana nde losambo ya malamu, lolenga malamu ya kosambela. O ezangi mbeba, o ezangi mbindo. O ezangi bosoto liboso na nzambe. Bandeko nanga kati na nkolo. Na ye kolendisa mutu nyonso zolandanga pe bandeko nyonso bavandi awa. Posa ya nzambe ezali katokanga teke Yesu na lingi yo, Yesu za malamu, Yesu za mokonzi. Metala lolenge ya malamu ya kosambela. Ezali tangu biso nyonso basali na nzambe. Onga na sambela ka fula na sambela ka songolo pakala na zalaka mutu yetonga boyeboy. Lolenge ya malamu ya losambo ya kosambela nzambe ezali nini? Ezali ya kotala bana na biso boye oyo babwaka, oyo basundola, bano bakufela baboti, ba mama na ba papa bakufela batoto, bakufela mwasa kufela mobali. Ezali musala muneno mama Micheline nazo sala pe oyo ndeko na biso Max nzamba pepake likanisi. Pona nini likanisi oyo ya kosunga bato? Parce que oko remarquer nkolo Yesu ye moko. Na Matthieu 25 azo beta 7. Otal na à partir ya verset 35 ti na 40 azo baboy. Abi mukolo moko na kotuna bino bato. Nazangaka ya kolia, nazangaka ya ko Max azwaki pe lotomo muneno nzamba pesiye ya kokabola lipa na bato c'est parce que mitala kaka yo moko te. Ya komi bongisa kaka yo moko te. Ya kozalaka na souci ya vie na yo moko te. Mais kozape na souci ba bakufela mibali bakufela basi pe surtout na bano babwakama na bano bakufela baboti. Lolenga ya malamu ya kosambela yango wana. Chaque fois to na ko porter aide na biso, soutien na biso na bana oyo. Te baka wana nde to sala lo sambo malamu ndi yango nzambo zela kati na biso. To zela te lobby pona tolo bake na kokaki ko sala ngo pe na sala kite. Mabe na monaka na mboka na biso to la lolenga biso ko sambela ba Congolais ndenge nini. Tant mutaza na passe total akaete.
tant mutu azokelela tokipaka ete mais soki mutu wana akufi nde bambonge bimi nde batu bamonani bafamille etelemi mais or moma yango mokano ya tata ya kosala nini ya koliaka biso moko te mais ya kokabola moke tozozwa na bana na biso bakufela baboti tala bana ndenge bazali bana kitoko boye il faut batanga lobi toyebi te soki baministre bakobima na kati na bango mais soki tokosunga bango te ndenge nini bana nde ntina ya lolenge na biso toyeli lelo na ntongo aleo kati na siko naye kointerpeleka moko na biso posa nzambe ezali totalaka baintere na biso moko egoiste te mais ntango biso tolia tolala tomela tolata toyebaka eza na bano bazosouffrir eza na bato baa na passe e posa yesu ezali toporte bango aide toporte bango secours yo mutu olandi ngai na mwa petite exhortation naye koseloko moko eza mbala liboso mpo na biso bana ya partage ton pain toye awa me ya mbala ya suka te tokoya mpe lisusu nde nazoprofite kolanse esu mbela bomoni bana oyo totikela bango kaka mama Micheline te me biso nyonso totia maboko mpo na survie ya bana oyo mpo na venir ya bana ezala malamu yo mutu okolanda nga na libanda ya mboka yo mutu okolanda nga na kati ya mboka lisungi na yo ezali très important tala nzambe après mama Micheline atelemisi mpe moko na biso na kombo ndeko Max na koya kotala mpe bano basundola bano babwaka bano bakipaka te na société na biso ya fungoli miso pona kotala bango yanga toza na posa lisungi na yo pona tosukaka lelo te mais to ya lobi susu kotala bano yo lobi wana pe susu ezala momesano na biso ya mikolo na mikolo ya poso na poso ya sanza na sanza ya mbula na mbula pe nzambe ya kozanga te kopambola biso yango na ngaka ko ebiso mukeke bandeko na biso bana biso bazolela lisungi na ezali très important nzambe nanga apambola yo soki tokosala boy wana tokosambela ya solo mais soki tokobosa na bato tokotaka intérêt na biso eza pasi na mawa mokolo mo nzambe akosambisa biso na ndenge tozwaki mpe tokanisaki bana na biso te na ndenge tozwaki mpe tokanisaki bato te yango natika nzambe apambola mama Micheline apambola papa Max mpe délégation mobimba ya ministère na biso partage ton pain o batamboli na biso elongo nzambe apambola bino nzambe akanisa bino ndeko Max kolemba te mama Micheline kolemba te kati na bano oyo minganga bazali basai na nzambe bazali ba ministre bazali ba député pe kobimawa na yebike tango bozo tchama moko na bino nzambe pa kobosa na bino te akokanisa pe bao baza sima na mikongo na bino tika nzambe nanga apambola bino tobeteli yesu na biso maboko na pasteur Roger Botomba azali penza lipamboli pona biso ta nzamba pesaki biso ministère oyo azali mutu oyo encouragea ki biso a stimula ki biso e na kaisete lelo azane sengo komona maluba na ye ndenge alobaki ndenge za okena kokokisama toleki na deuxième étape na biso ko présenter bino délégation oyo totamboli na bango bomoni pasteur Roger Botomba azali mokambi ya etonga na nzambe maison de brebis ezali na commune na Kasavubu mama Micheline bureau provisoire ya partage ton pain ezane na église na ye tozoli kaete bande bazola na biso toza besoin misolo tozo a bureau to vendre sa structure oyo toza na ndeko na biso Mesha Katelemi voilà tobeti maboko pona ndeko voilà toza pe na ndeko na biso papi bomoni yende mutu amemi babiloko nyonso Zamba pambola ye toza maman Chantal tobeti maboko merci maman Chantal toza maman Irène maman sociale na biso yenda sungi biso mingi kokota bazando kofuye nzamba kanisa ye toza pe na maman na biso maman Charlotte yazali maman veuve tozo préparer pe activité munene pona ba maman veuve to nga ye pazala toza pe na mwana na biso Manassé un bon drummer aye pe kotala baninga na ye merci na pambola ye tozala mwana na biso mususu atelemi kone Deborah ye kuna pe Deborah azali mais ka Deborah ezali kamoko spécial kamo particulier na memaki awa Deborah azali orpheline de père et de mère
c'est que lelo aza susu na somo tata tolobi yango to bomba na tango ayaki ya ko bombama mais lelo rose su na somo tayi ko lela te poisi akoli azali orpheline de père et de mère so ayebi papa na maman na nzela photo mais comment na boya monate to ngie pa lingaki aya ko tala bandeko na ye aopesa bango pe liloba lelo azali na deuxième année de graduat na science infirmière maman na biso zola na biso $150 au tindaki tala bénéficiaire yeyo poisonge la classe mais silité to continuer ko soutenir ye Déborah yo mo pose orpheline de père et de mère message ni européen ça na bandeko bazolanda yo. Merci na bandeko bazolanda ngai na pesi frère Max merci beaucoup na aide na ye na lisungi oyo à travers bana otoyo tala bango lelo na encourager lisusu avancer na musala na ye parce que na sima na ye ngapi na profiter na makambo na nga na difficulté mo elekeli nga na makambo ya classe mais na sima frère Max na zui solution na oya ngai mais esilité na encourager maman Micheline na musala malamu zosala pona bana o lelo oyebi lobi na bango te peut-être ba misusu bazala ba ministre peut-être te baza ba ministre na ba docteur vi na bango nzambe nda yebi un jour barobosa na kaote continuez toujours kobokola bana o nzamba otika yote. Merci sœur Déborah toza pe na chauffeur na biso de merci Oscar to betele pe maboko ya tika biso te alongo na biso depuis Kasavubu toye mais Déborah na zolo ba ete to pesa merci na nzambe to pesa pe merci na bandeko za na Suède oza na Suisse, oza na Belgique, na États-Unis, bobile moko bomiyebi. Topesi bino merci zangate. Ezande misolo na bino, ezande contribution na bino, nde sale tele toane. Si ezanga na zaka ka instrument, eza passer rojo bato apa nzambe na likolo, ezande bino. Subonde mai ko contribuer te, torepe ko ya te nzamba sala bino malamu. Nzambe ye moko akanisa bino, to zanga nde maluba. Mingi boyebi biso te bolandi biso ka na kati ya télévision et mbala moko ko telema pe ko tinda code il faut zala mwana nzambe ya solo mais nde tolobaka ete nous n'allons pas nous arrêter là nous voulons pas nous limiter ici tant kana talibana oyo na moni besoin mususu ba kisi esenga ba kisi esenga makambu ebele ebele tolobete biso to suka wate vina biso kino mokolo Yesu akoya kino liwana biso ata toko kufaka bandeko mususu bako continuer kana ministère oyo ya koyeba ko sungaka bandeko bazali na pasi lelo toye awa et tozo compter sima mikolo to pesa bino pe programme alors biloko nini toye nango bandeko bozana poto boza bipai na bipai mukona lelo surtout ba o ba contribuer eza mukona esengo qui peut na posa contribuer maintenant nos silité numéro na biso bomoni yango wana maman nani ba maman na biso ba rozala awa pona batalisa biso maman Chantal pe maman na biso Irène toye na neto le biete to visiter des orphelinats orphelinat liboso yango toye anansele orphelinat mi balé e rozana ngaba mais to bani na orphelinat liboso toye awa orphelinat mi balé to keneza na ngaba et puis to kotala ba malade à pas kotala ba malade tozo préparer activité munene pona ba maman veuve pe pona ba vieillard alors pona ba orphelinat to pona ki de mais sous ba makoki ezali to wana kotambola ka RDC mobimba kotambola ka par-ci par là pona kokende kotika biloko alors na orphelinat oya liboso ezami balé mais na oya liboso to yelelo to na 5 sacs ya loso nde bomoni 4 na bilili toza na 5 sacs ya nini ya semoule hein nde bomoni wana tozali na sac ya comment ça sac ya sucre d'ailleurs kutu sac oyo eza ndeko moko je crois en États-Unis na bombi kombo na ye hein yende mtatine ba ndeko ba rotika yango sac wana ya sucre tozana 5 sacs 5 cartons plutôt 5 cartons ya savon tozana miliki
tozana ba biscuit comme baza bana mike to nga pe to le bango ba biscuit to le bango miliki to le bango nini o babenga nini to le bango pe ba chips comme to moni a âge na bango za ko varier de 2 ans à 16 ans de ma sœur absa ngai toza pe na chips awa comme biso ministère na biso comme nango partage ton pain li pesanga raté. Hein? Donc particularité na biso zali partage ton pain yango ba maman na tongo tongo habité mapa ekozanga te to yepe na mapa ba melati ata 2 jours to yepe na ba jus comme to ke eza pe bandeli ya sanza bana ba yikomela pe jus oyo kosunga bango mais suki te na mwa muke tozozwa to kabolaka ndambo to bosani te toza pe na huile. Merci maman Chantal. Toza na huile ya 25 litres huile okutu ndeko moko aza na poto atinaki bandeko na ba kotika yango 25 litres na kasi motanga zola na bilili aza osepela huile ya 25 litres ezali wana misusu to bombi pona bandeko oyo orphelinat mi balé. Alors toza pe na balé toza pe na bale oyo tant soyo na passer Roger bi non mbala moko na ba telemi na ba mama ba ke osomba bato ba garçon bazali awa ba betara pe bale na poto boti na biso ba ballon ba varese biloko ndenge na ndenge ballon pe yango oyo po basala nini ba beta yango. Alors ma sœur, voilà d'une manière générale moi ndambo ya biloko to enango to lingi yo sika pe avant passer Roger abonde la pona yango apesa yo officiellement tolinga ki yo pe oya kozwa malo ta ma sœur Micheline azoya to beti maboko pona lokumu na nkolo. Sœur Micheline na kombo ya bandeko nyonso ya ministère au partage ton pain nini mama oyi koloba na mukolo alelo. Bon, eloko ya koloba ya munene eleki merci ezate. D'abord, nakumisa Nzambe na biso oyo amemi bino awa. Ye parce que aza sensible amonaka souci ya mutu. Amonaka souci ya mutu. Yango wana akendaki kobeta na mitema na bino botala koto ya bana bazali yango boza sensible yango wana bomoni ke bana oyo il fallait totia maboko nazopesa bino merci ya koleka oyo bopesi boye nango quantité boye nango Nzambe moko akosala oyo asalaki ya Yesu asalaki na 2 pains ekumi babiloko ebele wana ezala souhait po na bino bozosala mosala ya partage de pain pain na bino etikala te kwe moko ekende epai nyonso ezala pe ya profite me ezala ya solo bozwi bopesi soki ozwi opesi Nzambe asalaka nini abakisaka lisusu ya koleka abakisila bino na santé na sagesse na amour ya koleka. Merci pwana oyo boyoko mema merci na bino nyonso mbala liboso dozomona bino Nzambe apambola bino abatela pe ba famille na bino. Après bokotala ke bana pe bapesaka esengo na bango ozomona ko kanisa te ke bana oyo ezana charge tozana bango musika kaka oyo aye amoni azungi ayoko mema soko bomoni bango bazana santé ya bien babelaka tobimisaka mbongo mais eza sacrifice ya makasi musala ya munene ezana bato ya liboso basungaki biso bamonaki souffrance ya bana façon de zoboko la bana façon de zalaki soko omoni tomoni mutuka oyo get l'air bati ya fondation bapesaki biso ndako pe bango bato basalaki bomoni kuna batia sine na bango parce que bazalaki na motema ya sensible bayokaki mawa yango basalaki donc
merci ya koleka boyebisa bandeko na bino bango nyonso oyo apesi ndamu nzambe ya kobosa na ye te. Voilà. Après merci tobeti maboko pona ma sœur. Alors ma sœur Micheline na parmi bana nana za iloba ko nga pe tozwa réaction à quelques bana nana koloba na bana bazali awa bon to kopesa Berta koloba Berta koloba jiresa ko yoko pesa pe bango ba pesa ka balusambo na bango bayebi ndenge nini baza sensible. Voilà. Berta ndeko Berta zali pe mwana tokuti kat na centre awa. Oui. Alors ndeko Berta yaka azala boye. Alors Berta nino koloba na geste lelo. Na pesaka merci pona na manso bosaleli biso. Tozala pe tozala na école ba informer biso ke boya otala biso tipe to sis ba examen. Toye to bonsi lopangu to pesi merci na nyonso bo pesi biso nzamba pesa bino ya makasi donc ezala mukola lelo te ezala ya mbala na mbala abakisela bino ya koleka oyo pe bosunga pe kaka ate bosunga pe ba partie ebele nzambe moko amoni asunga bino. Merci Bert, tobeti maboko pona Bert. Ndeko mususu azali Jires. Oui, Jires yaka. Tokanga misu tobondela. Nzambe merci nengo sungi batu oyo nzambe osungi bango sunga mabota na bango sunga bana na bango sunga misala na bango nzambe natiki moko na maboko na yo sunga bana na bango nyonso nzambe sunga ekolo na bango kosonga na bango nzambe isala na maboko na yo nzambe mpepe nosa mabe eza ninja sans effet na beli moto na nzambe ebana kosikisa milimo mosa mabe o bachela baki bango mitambi o nzambe na lolo na kombo na Yesu. Merci tobeti maboko pona Jires. Voilà nakanisi ete maman Micheline tokompenza na suka nakanisi ke totalisi bino biloko nayebi ete ezali mbala liboso te kozape mbala suka te biso posa na biso ezali ya kotambolaka bipai na bipai pona kokende kosungaka nakanisi bomoni bana taneti mwana bo ma sœur amemie bomoni bana nyonso wana ezo sala pasi mingi koleka soki tozwi pe ya ebele tokozanga te kosala nini kopesa pe pona kosunga mais tolobi ete ezali mbala liboso te eza pe mbala suka te. Avant tokende na prière mama Charlotte aroya ya azali mama veuve tongaki pe mama Charlotte tobeti maboko mama Charlotte lokola mama lokola pe mo Kristo oyo koloba boni pona geste oya mokona lelo pe esiko bayambi biso. D'abord epai na ye moko nzambe akotisi biso na kati na makanisi na ye ya kosunga ndenge liloba elobi na Jacques 1:27. Merci epai na ye kolo ya mission oyo. Merci pe epai ya mosali na nzambe papa Max. Merci pe epai ya mama Micheline. Mais maman Micheline alobi na nga pe nazana mwana nga liboso azana Angola Micheline une orpheline aussi. Alors merci na mosala oyo zo sala. Et merci sur na pasteur na biso. Parce que kopesa ko soutenir di kanisi wana na Esaïe 1:17. Et lobiti ya solo soko to orphelin na veuve bakoko séparer bango te. Veuve na orphelin bazali charge oyo ezali ya nzambe oyo nzambe asungaka bango na nzela ya bakonzi ya leta pe na nzela ya baprofete ezali lokola bapasteur po bazali kobondela mpo na ntina na bango. Alors veuve na orphelin économiquement bazali faible bazala bango na makasi te bakoki kopesa baveuve na baorphelin makasi ezali nde leta na bato ya mitema malamu baza kolanda biso bipai nyonso oyo oyebi na kozala. Bible lobi ke pesa lipa na yo likolo ya ekunde ya kitoko. Balbi procure ton pesi le tombeau de juste.
kunda ya moyenge beni nde esengeli tokoki kopesa biloko babiloko ebele eza kopesama mais mosusu peut-être bazali koluka nde ta mosusu bamimonisa na mokili ke tosali meme biso tolingi tomimonisa na mokili te na nzela na papa Max me tolingi nde kokota na kati na makanisi na Nzambe mpo Nzambe aza kolela kotala baorfele ebele baza konyokwama baorfele ebele bazozwaka bazemi ya balabala lo papa Max eza mosala monene mpe na yo oyo oza koyeba na sunga na nzela na musala oyo soko okayeba na kotanga na Deutéronome je crois 25 na 26 ou bien 24 okomona kia solo meme ba pasteur aussi oyo yo koyi kozwa otie pembeni yebake meme na kati na badime ndambo ya baveve eza na katikati na baorfele surtout baveve na baorfele oyo babangaka Nzambe alors bino pe baorfele na biso botambolaka na kobanga Nzambe bozala bamiyibi te bozala te bato ya lokuta boyeba ete ya solo zemi oyo Max amemi ya kosunga veve na orfele aye liboso epai ya baorfele aye akokende so epai ya baveve azobota po bana na ye nde ezali baveve na baorfele alo topamboli Nzambe mpe papa Nzambe apesa yo makasi oyo biso bato tokoki kopesa yo te Nzambe apesa yo mpe yo oyo ozali kokontribue na ntina na mosala oyo Max akoki kopesa yo te biso tokoki kopesa yo te kolo ya mission ya etinda Nzambe ayeba na kopesa yo alo topesi bino grand merci ya solo tokomi mpenza na suka kasi na sepe na maloba mama Charlotte boza mingi boza bana na biso toza batata na mama Charlotte abelo komoko important boza la bana ndakisa boza la ba modèle bozolanda boza la banani ba modèle muyibite kikulu na pe te ata kota mususu baboti bazali te kasi Nzambe apesi bino baboti misusu tala biso yo te kotala bino na ba famille na biso toza pe na bato o bazo zanga o bazo kelela pe meske to memeli bango te kosala nini te kopesa bino to ko pe kozwa biloko oyo biso moko tozwa yango to tia na bandako na biso mais to sala nini te kopesa bino alors bandeko bazo pesa ka lisungi na bango bako sepela pe soki un jour toye ba moli bino boza na santé bien bozali bana ya botosi mbala sima toya atoya ba coiffeur na bato bakanga basuki po babongisa bino basuki mbala sima pena toya ba coiffeur awa babongisa bino basuki bozala penza eza nango mbala suka te ma sœur oyo komi ndako na de temps en temps to na koya to na caméra pourquoi Bible boka moi so epesi ya mobile yeba te mais to na caméra pona nini pona kotalisa bato bato musu pe baza na mbongo baza na bozwi ozwe batani no kosala nango yeba oyo travailler en collaboration na bandeko partage ton pain pona nini lisungi na yo ekome pa ya bana oyo voilà pourquoi bomoni ba caméra sino kozala nango pe na caméra te mais to na caméra ka pona kotalisa botala bana oyo et soki bino bosungi bango te soki biso tosungi bango te soki totie misolo te bato ebele basutena ba musicien bato ebele po bayembi nzembo apesi $100,000 bato ebele basutena ba joueur mais soko soutenir orphelin o soutenir veuve ndenge mama Charlotte alobi o soutenir Nzambe o Nzambe basutenaka ete soko pesi pona ko soutenir bana bo Nzambe ye moko ko telema akokota likambo na yo père ndeko moko benga lobi Max. Je sais pourquoi nous soutenir dans la Suisse. Abi, je sais pourquoi abi Nzambe asalilinga makambo ebele alors pona ko kaba pona ko soutenir. Ndem so benga abi a pasteur dans la Belgique alobi ngako na besoin ta na mona ta bilo côté. Mais na landi bino na TV Saint-Esprit a convaincre nga qu'il y a du sérieux. Boko mona na ko travailler na bino. Nzamba pambola bino et pasteur Roger c'est quand au rebond de la pona biloko puis à titre symbolique au pesango pa ma sœur peto silisi musana biso ya mukona lelo tola na sikolo sambo pa pasteur Roger a kobonde la pona biloko to bondeli dans le nom de Jésus. Bible lobi tout est sanctifié par la prière. Te ko sanctifier biloko to memeli bana na biso e utaki na lisungi ya ndeko songolo pakala kolo Yesu to vandika na sama commune lobi
ndenge bayekoli bavandaki ensemble bandeko kabola lipa elongo pe mokele lazalaki te lelo na lisungia bandeko belé pe na ministère au partage ton pain Seigneur toyoko bonzela yo libonza oyo pesi bana na biso to pamboli biloko oyo bana bakolia mapa bakolia jiba komela bati bakosala tout to purifier yango to sanctifier yango dans le sein puissant de Jésus comme dit la parole de Dieu tout est sanctifié par la prière par la parole de na pamboli yango na pamboli source ya mbongo oyo esike utaki ba pesaki moi eloko na bango Nzambe pambola bango ba epe bakanisi bana oyo Nzambe kanisa bango ba nyonso basalaki na biso délégation pona ko komana sikoyo na musika na komi na sika bandeko bavandi Nzambe pe pambola bango to pamboli biloko yo dans le nom puissant de Jésus de to bonde pe to bongo amen. À titre symbolique nde nazako zwa tozako zwa moi échantillon eloko moko kato miliki na yate pe tozo remettre na mama Micheline Nzambe na biso apambola bino tozupe yaga na saki alo somoko à titre symbolique mama Micheline chakawa loso yango wana semule pe oza ba échantillon ya loko ya bilo nyonso to memi Nzambe apambola bino na bana ele lokola bana pe toza na bana ya mike bazali awa balingi kobeta bale pona basanganaka basepelaka wana mwana na biso nani Philippe aza kozwa balo banobeta nango Nzambe apambola bino iyo mutolandi biso nazosenga oka mosali na Nzambe tala bana oyo tala musalo Nzambe apesi biso tala likanisi Nzambe apesi ndeko Max tozozela lisungi na yo pasteur tozozela lisungi na yo bien-aimé dans le Seigneur tozozela lisungi na yo tolingi ministère ezala partout dans le monde mais pas tout comme partout dans le monde lisungi na yo ezali vraiment natina makasi moi muke na yo ndeko Max atukoloba ekosunga bano pe lobi so bakomi batu Nzambe akobosa na ote Nzambe lokola tika na nyonga mutu te na ebike tango zo salisa bano bakelela bano bazanga baboti Nzambe pe akozongisela yo elobi ndeko Max osunga ba musicien bayemba yo ba simplicité opesa bambongo sala ba folie ozwa merci ya mutu te mais tale sika malamu ya kolona yango mabele kitoko ya kolona yango ezali bana na biso pe na ministère yo partage ton pain Nzambe nanga apambola yo Nzambe nanga azongisela yo ya mingi yo mutu ko tia loboko na yo na felina oyo yo mutu ko tia loboko na ministère oyo Nzambe nanga akaniso pas zongisela mingi dans le nom de Jésus que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus tozongisi malba et pas yande ko na biso papa Max Nzambe apambola. OK to comme na souka ma sœur na esengo pona koyeba ke malgré bana baza ba orphelin ba orpheline bazalaka pe na esengo il fallait balakisa bino pe danse awa affection na bino ezwi bango donc bango pe balakisa esengo na bango pona boyeba ke bandimi bino na esengo donc bana balakisa danse après bogotala pe quelques photos boyeba bana oyo mususu bautaka wapi musala nini tosalaka soki fondation batongilaki biso ndako parce bamonaki bafoto bamonaki bana bautaka musika topesi chance ya vie yango wana nakimubola na biso tolingaka sueza bana oyo batanga bazala na santé lobi bakoki kosunga mboka soki quantité oyo baza na libanda na balabala eza soni mpo na mboka na biso donc wana bozomona bamosusu 5 ya même famille baza na kati bamosusu 3 donc namoni ke soki totiki bango mawa omwe tomeka na classe totindaki bango na aventure
koloba te ambonge utaka quelque part tokobanda kopesa minerval nalobaki bowi si nzambe atiaki na motema na nga sentiment ya kosauve bana oyo nga naza mubola nazobokola bana oyo ye moko kolo akosunga akotinda basali na ye bakosala nini bakoya kosunga bana oyo bakende kaka na classe nalobaka soki naza na mbongo te nayebisi badirecteur bobenga na bana na ngai te soki nazwi ata ndambo malem nazopesa kaka susi na nga eza wana na bana voilà. Merci alors total moi musique et pas na bango pe toke pe na suka. Merci bande konyo sur voix céleste. Merci Nandeko Alvin. Beya zali bénédiction pour na biso. Merci na bino so bolandi biso à travers le monde. Nzamba koba kosala bino malamu. Partage ton pain. Numéro ya ngwa toza kozela. Tobi tozali ministère permanent. Nous agissons d'une manière permanente à chaque fois que nous avons des moyens de télémapper to sala. Tobi tembalasima. Toza to ke orphelinat msuna ngaba. To kana ke nokotala ba malade. Tozo kana kosalisa ba kotala pe ba maman veuve na ba vieillard. Voilà ba activité za sima mikolo. Elisungi na yo kozali pamboli pona biso nzambiso te nzambe moka kozanga te na kokanisa bino responsabilité nzambe na kama yo mozo mona musala zo sala to lezo ko apprendre yote pona mona nyuso pambola yi na bana nyuso za na bango na sia responsabilité na ye ke na biso zena biso mutu kana boko na yo na je ba accompagner biso c'est ko koma na komona sur sia to bonde to bongo amen nzambe. Merci. Bande ko bana nzambe to komi na suka ya masolo na biso bomoni cadeau o bana ba pesi biso nzamba pambola bino nyonso bolandi biso bipai na bipai. Partage ton pain ezali ministère na bino to bondela pona yango po samso ezali te ezali un grand ministère à travers le monde. Bomé toza pe ana maman na biso ezali maman veuve tozo préparer une grande activité pour ko sunga ba maman veuve. Tobengango merci maman. To kanisa pe ba vieillard. Kokoma mukolo mpaka eza kindokete. Suki ya pembe eza kindokete. Tonga to longola ngo na mitu ya bato. Linga mama na yo. Tosa mama na yo. Salisa mama na yo. Nzambe na bolingo. Apambola bino. Apambola Alvin. Apambola voix céleste. Apambola bino banson. Asala bino bulamu. Ozaleki impossible. Nzamba komisango possible. À cause la contribution, à cause de geste bosali, à cause de la prière nabino. Nous croyons que partage ton pain et écoute en Suisse, écoute en Paris, dans Londres, écoute en États-Unis, dans Canada, écoute dans le monde mobimba, écoute en extension, zala partenaire numéro 1. Notre projet belé. Nakalese malembe to na kotale sabino ba projet tozana ngo to no suka kaka boete to lito koma même na prise en charge ya kozoba ofele wana kotangisa bango kolakisa bango musala pour que bango pe bakoma utile bazala bato azo dépendre na batote balongo na monde parasitisme
mais bazala capable ya ko se prendre en charge. Nzambe apambola bino. Shalom. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te, abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawate. Liwa etangwa yaka, amemaka moto nyoso tango ekoleka, engela bomoi na yo, epana yawe. Tango ekomema, engela bomoi na yo, mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, mon